Mbote lisusu bande ko balandi ya to ko mwa bindenge to mesina ko na biso na bino bande ko balandi na asi mikolo oyo na toujours ça la série enquête bomona justice ya mboka justice tombola mboka na biso Congo mais justice ya mboka na biso ezo comme ça mboka na biso Congo na niveau nini to comprendre te il faut changement et salama au sommet ya mboka Congo et puis to la makamnya sur moko mais na étape de comme le oyo bande ko nga bande ko belé ba kolela sima ya ba décision judiciaire ba parquet ba tribunal mais biso to tika ki sima te to baki bilonions ndenge yeso lobaka bilonions oza fatigué boye panda ngai ngana ba mikuma na bino ne biso na to ko moi toujours que espace to benga comme mer de lamentation bolanda ka bande ko na biso ko bande ko na biso Congo passe ni bazana ngo souffrance lelo to za commune ya Barumbo Ozana limité au côté funa ozo que le vers ista église ya pasteur à Tom sena ngambo wana au moins na ba concession yo swana dossier na tribunal na parquet ba bimisi batu mais bolanda ba bimisi batu kuna batu bazali banda na nzela nini est-ce que ba somba keloko na moyibi ba yiba keloko batu bazala problème na mutu to za erreur judiciaire bino ba bo landa ba justice bo yango nini parquet to tribunal social erreur nane ko za responsable erreur wana ya destruction méchante ya vol nane ko za responsable tout le monde avec ce policier abomi mutnerer l'état da futaka famille à question mais a bo landa boke binyo sou nini ezoleka na ibisi bino déjà bien au monde sur aérodrome Mandolo église Philadelphie bino so bien ya pasteur Toms ba concession wana nyo so teza dans face wana nyo so ba ko binga na batu libanda tribunal exécuté tribunal yemoko à se saisir na une erreur mais bolanda biso te lia ko mutu ngel to imokote to beta kuma solo ba na radio te mais la ligne ya ba maître mutu azana maîtrise ya chose ya makambozo ekana terrain wana bolanda dans le bar théâtre na ba fanti ba parquet ba tribunal so sala na moko biso ko mbote maître mbote ndeko journaliste to ko ba kombona maître kombona ngai maître Louis Dor Kasumbi Maître Ludor Kassou. Les avocats na baro ya Kinshasa matete. Oui, ok. Tu es à un bureau na yo. Biso nyos to la dans la ba itando ike. To yeba. Ni no bensi biso na bureau na. Ndeko yambo na sepeli mingi na titre ya émission bozo sala. C'est la première fois na yo ko kombo ati ya émission yoko komi Mire de lamentation, to komi wa pesa to komi wa mire de lamentation na yebisi yo, ça c'est le cas de le dire, toza vraiment na mire de lamentation yango yo. Ndeko problème oyo to bengeli bino ezai boy ba client na ngai monsieur Mangongo Lumingu Jean-Paul, monsieur Igilima Masumbuko Jacques, monsieur Joël Katumba Mathieu, monsieur Soukari Kambeya Michel, madame Mago, madame Mungiele, madame Kachayamba, bazawana à peu près 7 personnes. Bandekoyo basombi ba parcelle na bango en bonne et due forme. Parce que na mboka na biso na mibiko na biso le pango po e baloba keza yayo, il faut qu'il y ait un cadastre. Cadastre ndé à côté que pêche mika soki vente salami en bonne et due forme, OK na mikanda ya vente wana na cadastre ndé à établir ba certificat d'enregistrement. Bana yibishi na bishi ndé konangai ba client nanga bazana, je montre quelques certificats d'enregistrement. Bazana certificat d'enregistrement établi par l'autorité compétente, c'est-à-dire les conservateurs des titres immobiliers, il y a Barumbu. Certificat oyo nyoso ba client nanga bazana ngo eza attaqué ni soki na ba cours de tribunal okokuta jamais ba muto mettre en question ou bien attaqué yango eza en cours de validité, jamais attaqué. Mais papa, vous allez qui surpris ya komona ko mususu natangela yo document ezali on a zolo makambo na ba preuve oyo ezali ya le 6 le 5 et le 6 août 2021 tu es comme un document oyo ba intitulé itératif commandement avec instruction de déguerpir pour babilisa bango na mapango. Mais ce que tu document papa eza document ba huissier judiciaire de basali ba huissier judiciaire oyo
baza bato badépendaka lisusu na l'état te bakomi lokola baavocat bakomi privé mais tala ndenge azokoma alobi effet itératif commandement à monsieur Mangwangu atangi bakomo na bango mais yoka bien likambo azoloba tous résidents au numéro 1557 de l'avenue Militant, quartier Funa, dans la commune de Barumbu, ville-province de Kinshasa, d'avoir à déguerpir de la parcelle numéro 1557 du plan cadastral. À déguerpir bango. Ndeko yo zo komo boy, alobi boy neti awa, pona Mangwangu, alobi étant l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé ni parents, ni alliés, ni maîtres, ni serviteurs, et y parlant à madame charmante, voisine de la parcelle ainsi déclarée. Nyonso yo lokuta. Monsieur Mangwangu jamais habité na parlé na 1557. Oyo besoin exécuter un arrêt. Arrêt wana ezali concerné parcelle 1557. Parcelle 1557 yé a commis na ba parcelle na bango ezali dans l'élection au certificat d'enregistrement ezali 49 42 49 43 49 44 49 45 49 46 50 22 et 50 23 a commis na ba numéro wana mais a commis que na ba numéro a commis que azalaki na 15 57. Ce numéro de 15 57 monsieur les journalistes ça passe mur de lamentation yango lamentation yango yo ce numéro n'existe pas au cadastre. Sauf que na cadastre numéro 1557 ça n'existe pas. Et Mutoyo alobi wasali yango à la requête omoni alobi à la requête de madame Ntumba Mpemba résident à Kinshasa au numéro 2 bis de l'avenue Haute Tension quartier Ma Campagne dans la commune d'Engali. Papa, toujours bien hein? Donc Namboko yo un pauvre n'a pas droit à quelque chose. Parce que aux enfants dans ma campagne na haute tension, parce que aux ana misolo, yonde aux ana droit na nyonso, au kuti batuna ba parcelle couverte par des certificats d'enregistrement non encore attaqués et oye lobby que nazalaki na 1557. Papa to réagir, to komeli mutu oyo. To lobby papa okosi. Yo komaki na ba parcelle na 1557 te et puis Mangwangu azalaka na voisine comme on est charmante te, ezaka 1557 te, eza lokuta oyo sali. Tala ba parcelle yo ki kotika mikando tikina 49 42 et consort et non pas na 15 57. Oui, avant tika mettre zela moi mutuna mukana na tout na wana. Tout à fait. Pour ba qu'on ba comprendre toujours que tu vois plutôt que depuis classe nini. Oui. Avant document oyo ya. Oui. Est-ce que babane ko samba na mutu bozeli na pomme na mutu to bozeli na nyongo ya mutu. Papa, tozana nyongo ya mutu te. To monika ka mutu moko abimi ake na cour d'appel osambati ake na cour d'appel ya Kinshasa Gombe abandi koluka azwa ba parcelle na biso nde biso to yoko sala to bengaka tierce opposition pona be comment bozo kata bo ndenge nini biso to zala kite to lingi pe to s'exprimer to komi na tierce opposition wana to yebisi cour d'appel parce que tierce opposition parce que ezala ki à partir ya arrêt moko RCA 28681 il y a 2013. Ne toye poto avec ce cours d'appel de Kinshasa Gombe tout le non. Arrêt au Zoloba 28 681 au il y a 2013. D'abord ils a arrêt moko mukufi a lobby na kati arrêt. Parce que madame Ntumba Oyo a lobby batekele qui est parcelle 1557 na Belge moko Les Gilbert. Les Gilbert a c'est un accident mortel à Kinshasa en 2008 je crois. A Kenya mboka na bango na Belgique na Charles Leroy a komi ko fanda na homme de vieillard. En 2009, les Gilbert a confié. Mais en 2013, na cour d'appel de Kinshasa, papa, na lobby, hein, si on a un milieu de lamentation, ça n'a pas ses aboués. Na zolo bate cour d'appel, il y a Bandundu, ou bien il y a intérieur. Na zolo ba cour d'appel de Kinshasa Gombe. C'est-à-dire, oh, ils allaient copier ces images. Yamboka. Yamboka, il y a justice Yamboka. Mais un mort a comparu. Monsieur le Gilbert a couffé na Belgique en 2009. En 2013, na arrêt où besoin de tout ça na arrêt, monsieur le Gilbert ba avocat moko babimi balobi, tozali ba avocat ya monsieur le ba avocat ya madame Ntumba. Ba komi ba avocat ya monsieur le Gilbert. Ba sali o to bengaka intervention volontaire. Or intervention volontaire zaneti yo oye pananga lobi maître Louis d'Or
ngai naza intervenant volontaire na pesi yo procuration spéciale kendo samba pona ngai osala intervention volontaire mais moto akufa na 2009 papa na 2013 aye kosala intervention cour d'appel de Kinshasa Gombe et accepter que oui nous actons l'intervention volontaire de monsieur le Gilbert. Est-ce que vous avez un document que monsieur le Gilbert akufa na papa na ngai mire de lamentation 3 ans avant mire de lamentation zelana lekisayo actuel procureur général il y a Gombe azaki na magistrat na 2012 ye muto abandé ko sambi sepeli kambu oyo asala oto bengaka réquisition d'information qui mususu basali na DGM mususu basali na Interpol papa batindi ba réponse ba lobité monsieur le Gilbert akufa depuis décembre 2009 mikanda na ye ya kokufa na ye yangoyo mais o ya kosamba na 2013 wana eza résurrection ya Yesu Masi ato ndengine papa to miracle yoka lamentation landanga malamu ba mindele ya Belgique na zana document moko parce que na préparé te ba lobi boye soki pa na bino na mboka na bino ba kufi ba loba ba sekwa ka ba yekolo ba na tribunal awa na Belgique so muto kufi akufi libela ayaka koloba te c'était une manière de se moquer de nous mais cour d'appel papa je fais ces documents je vous montre awa na zoloba on a mémo à l'intention de monsieur le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe omoni bakiliya na ngai bangoyo et na mémo na zoloba affaire RCA 34 534 bar RCA 28 681 cour d'appel de Gombe. Une personne morte a comparu. Et là-dedans, je mets toutes les pièces. Regardez ndenge ba mindele ba lobi ke muto ya kufa oyo. Réquisition de formation ngoyo. Oyo ezali police ya Charles Roy. Oyo ezoloba que monsieur le Gilbert a kufi na ye déjà. Ah, c'est la police de la Charles Roy qui dit décédé à la date du 23 décembre 2009 à Charles Roy. Yangoy. En dehors de cela, Babilo qui est actuel procureur général, il y a Gombe, c'est lui qui avait fait aussi. Yangoy, Asalaki, Yo Asaliao. Asengi na batu ya DG, batu ya Interpol. A utilisé Bango Passal, Balobi très bien awa que monsieur le Gilbert a koufanaye depuis 2009. Mais 2013, papa, malgré Mikanda Nyon Soto comme le premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, aucune suite. Aucune suite. Je me demande si le président de la République doit devenir encore premier président de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. Aucune suite n'a été donnée. Il y a un montant de lamentation parce que on n'a pas compris. Et pendant ce temps-là, Totali Boy, le premier président Tokomelié a réagi. To sali auto bien gana droit suspicion légitime. C'est-à-dire to gana cour de cassation, to cour de cassation. To moni moi bilinga na cour d'appel de Kinshasa Gombe. To moni neti ba moi chobo izokota na kati. To boyi asambi section na likambo oyo. Tinde biso na cour d'appel musu généralement ba tinde biso na cour d'appel da ya matete. Ba bimisaka o ba bengaka arrêt de donner acte. Et la loi dit ceci. Soki kaka arrêt de donner acte bimi. Va signifier cour d'appel au concerné naka o yabiso cour d'appel de Kinshasa Gombe. Cour d'appel de Kinshasa Gombe ko poser le acte na kati ya dossier wana. Mais naka o tozana ngo papa yo que lamentation ezali que janvier tozui donner acte ya cour de cassation. Même janvier wana va signifier ngo na cour d'appel de Kinshasa Gombe. Audience à liboso na cour de cassation le 5 mars. Mais curieusement, le 8 mars, la composition, les juges de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ils se sont rebellés contre la cour de cassation. Ils ont violé la procédure. Ils ont violé la loi. Va rendre un arrêt alors qu'il y avait déjà suspicion légitime. Et je vous dis,
balingi baloba to yeba quitté. Nous avons fait descendre un inspecteur judiciaire à tous les secrétaires il y a président, le premier président de la cour d'appel. Au Zouaki document, oh, il y a le Zouaki. Au président, il n'a pas le premier président. Nous avons écrit même à la cour, conseil supérieur de la magistrature, pour dire, mais ce genre de juge, papa, ce genre de juge ne mérite pas d'être juge dans la cour d'appel de Kinshasa. Oui. Cassation. Oui. Cour d'appel. Nous avons la présidence. Chef Nabissonio, ça va bien sur la cour de cassation. Cassation, c'est un grand frère, il y a cour d'appel. Mais nous avons d'abord parce que les désordre de la mort au Congo. Nous devons comprendre que il y a un chef qui fait quoi? Cour de cassation, il y a un chef, il y a cour d'appel. À instruire. À instruire, il y a lobby, moi, cour de cassation, na lobby boy, na pas si donner acte, c'est-à-dire yo cour d'appel de Kinshasa Gombe. Ko sambi c'est sur le cambo oyuti. Tikango ngai na ko choisir cour d'appel bususu. Ezala ya mingi ba mettre des options na matete, surtout boy matete. Batindi ata na ba Congo, mais yo cour d'appel de Kinshasa Gombe ko simba les sous dossier. Mais bazo continuer ka. Ah papa, na yebite ceux qui nini likaki na se wana bandeko wana malgré oyo cour de cassation le baki bandeko wana ba rendre arrêt. Tango ba rendre arrêt. Nous ne sommes pas restés boyipamba. Tout ça li ba procédure pour netina ko bloquer arrêt wana. Mais arrêt wana ba rendre ngo sur la parcelle 1557. Et moto ya zo bundise biso. Wa zo bundise ba client na ngai. Ba client na ngai ba un certificat d'enregistrement en bonne et due forme, mais Mouto Zobundisa Bango n'a même pas une fiche parcellaire. Et la fiche parcellaire, il y a 15,57, et la fiche parcellaire, il y a 49, 42, 49, 43 et consort, n'a même pas une fiche parcellaire. Papa, Mkolo, comment on a document où il y a Zanango, Azana, moi, bout de papier, Mogo, il y a des décharges. Oyo, monsieur Gilbert a commis le billet. Oui, Ngaï, moi, Gilbert, j'ai vendu ma parcelle 15,57. À Madame Ntumba Mpemba Christiane. 15,57. Arewana 15,57. Mais bah qu'est-ce qu'on exécuté là 49. Le droit doit être droit. Le droit doit être droit. Quand on dit en droit, parce que Moutou Tingaï, comme on a lui d'or Kasumbi, ceux qui m'a bengi Kasongo, lui d'or, ce n'est plus moi. Et d'ailleurs, même en droit, Louis d'or Kasumbi. Ce qu'on m'a changé le bi Kasumbi, Louis d'or Marie. Ce n'est plus moi. Mais où ils ont ma pango? Bango Bolobi, Madame Oyolobi a sombi numéro 1557. Bisso, Baklian n'a pas besoin, il y a 1557. Bazana, ata aucune prétention à besoin. Bango Bazana Oya Bango, 49, 42, 49, 43, 44, 50, 23. Oui. Quand on place tout ce qui est tout à fait. On continue. Tout à fait. Bon, là, qui c'est tribunal? Oui. Ayebi que le numéro Oyo, vous avez Oyezali 1557. Oui. Ils ont coexisté. Oui. Ayebi que non 49, 43, ils ont coexisté. Pour la personne qui ça les deux parties, naïe, beau quitter sur le terrain. Ah. Beau comme na city yango, beau vérifier parce que ma déco naïe. Bon la émission na boké binyosu. Avant beau arrendre arenaï. Maman la ça sur le pont naïe. Ça la ata signe mo to batike le pont oyo. Ata nzambila, ata nzambanga, ata mo ngaro yo taka po le pont ze ayo. Mille de lamentation là dangaï. To commis la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Notre de plaidoyer est là. Tu sengi na cour. Tu as dit cour d'appel, s'il vous plaît. Avant au catholique Amboye. Tu quittes na cadastre. Parce que cadastre n'est pas le pangote. D'ailleurs, que le pangote les a boyé boy. Tu comme na cadastre, tu tournes na un cadastre à Barumbu. Ce qui le pango yo 1557. Oh madame Ntumba lobi ka sombe pas Michelet. Ezali ou bien ezalité. Parce que quand vous allez voir les locomoko, ça n'existe pas. L'objet n'existe pas. Total appel 49, 42, 49, 43, il y a ce qui est sali. Ça, c'est un. De deux, toi qui te fais sur le terrain, tant que tu es sur le terrain, parce que hier, à Sombi 1557, il y a qui terrain vide. Mais toi, comme on a 49, 42, 49, 43, surtout comme on a terrain vide, ou bien il y a un immeuble. Papa, nous avons tout fait
cour d'appel de Kinshasa Gombe aboyi. Pourquoi? Cour d'appel de Kinshasa Gombe yebaki bien que 1557 ezalaka te. Pour le moment ils été 49-42 soki okuta ndako. Okukuta Philadelphie à Tongi. Okuta Philadelphie à Tongi, okuta bato Tongi banda kwa étage, banini ye maman oyo azana bout de papier ou sombaki terrain vide. Na 1557. Or 1557 n'existe pas. Et je veux en disant, même Moutou Atekele qui est, monsieur Leuil avant Koufa, a été condamné dans le tribunal de paix de Kinshasa Gombe pour faux usage de faux en écriture. Et tous ces documents ont été détruits par le tribunal. Donc, cour d'appel, pour répondre à la question là, cour d'appel de Kinshasa Gombe, a boya qui concerne la descente sur les lieux. Or, les Camerounais, tu as fait descendre sur les lieux. Et nous avons regretté. C'est pourquoi tant que tout le monde qui a boya qui biloko wana, non, qu'on aille vite à la cour de cassation. Pour te comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, tout qui est dans la cour de cassation, cassation a battu à Sali Moussala Naye, mais, bande kouana ou bazaki na dossier en délibéré cour d'appel de Kinshasa Gombe, a tingami nango, a boyi kolanda oyo balobi na cour de cassation, a sali oyaye, dans dengue naye. Et comme l'impunité existe, parce que normalement, le juge va sali biloko en dengue wana, même dans le conseil supérieur de la magistrature, même dans le ministère, on devrait sanctionner le juge va sali biloko wana. Parce que ce sont eux qui font insulter les chefs de l'État, qui font insulter les autorités de ces pays. Mbokoyo, Ezakamala Mouté. Ezakamala Mouté, ce n'est pas qu'il n'y a qu'au sommet, non. Les sommets peuvent être bons. Mais regardez, la cour d'appel de Kinshasa Gombe, ces magistrats-là, ces juges-là, malgré Biloko Basaliwana, de saisir le conseil supérieur de la magistrature, ces juges n'ont jamais inquiété, même pour une seconde. Sauf que tambola bazo do tawana bazo akaboye bazo tambola mais papa le corps va sanctionner. Les autres vont faire quoi? Les autres feront la même chose et les pays vont aller à ça. République des juges. Oui, République des juges, juge à Salimabé, on ne sait pas le sanctionner. Lorsque un juge, il y a cour d'appel de Kinshasa Gombe, à Zoboya, vous voyez qu'il y a acte de donner, arrêt de donner acte de cassation et Zali, à rendre, mais c'est une rébellion, il doit être sanctionné. Maître, Mazolanda, n'a pas Konzamboka au Congo. Est-ce que ça va être la minute où on peut savoir le document? Il y a comment il va juger, il va rendre un jugement, il va boyer pour taper la décision, il va conduire dans on peut savoir le document. Papa, parce que Mazolanda, ministre de la Justice, au moins Makambo, n'a pas été là, Makambo, Mama Kabeya. Na makambo obe de songi au compte à mouké parce que au moni mon Konzamboka a signé une nomination na Yopamba te parce qu'il y a qui bien makambo ils ont concerné yo teba domaine na yo ils ont tambola ndenge ni amu tande ba comme le ba kolela papa yo sur le papa moi écoutez moi je ne fais pas la politique. Oui. Moi je fais le droit ba combat ba jujuana so ba tuninga ibango lelo. Je vais citer ce nom-là. Et d'ailleurs, dans tous les documents, il y a Tindé Nabakonzi. J'écris Nabakonzi. J'écris Nabakonzi ici, regardez. Moi, quand j'écris, regardez. Ah ouais, donc, si même présidence de la République, je dois devoir écrire. Voilà, transmis copie pour information. Même ministre de la Justice, président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil de tout. J'écris à tout le monde. Bakombo ya baji Joana Nayebi Bango, très bien. Moi Simoko na mibali. Bato ça que justice a comment la malade. Bango yo basali loko yo basali rébellion contre arrêt de donner acte à cour de cassation. Moi mibali moi Simoko basali a on a cour d'appel de Kinshasa Gombe ce qui ngai mettre lui d'or. Batu ni ngai lelo na kotanga bango même au chef na bango le premier président ya cour d'appel de Kinshasa Gombe na tangela ye ba kombo na bango na kati na mikanda na koma na tangela papa nya rien bazawana bukutu bazo sandisa complice ba congolais ba kufa ba bomana ok tribunal to parquet salama pour sandisa ba na papa donc pas d'ambition c'est comme côté mutuna mo ngati na papa la minute auto zo sur là masolo ya le pango 42 43 49 oui le pango wana ezana maboko ya nani na tant to le baboy tant to le baboy au moni biloko bandeko basalaki bazana document sur 1557
mais na mafia na bango balobi que comme na 49 42 49 43 balobi tout ça qui na 15 57 to répliquer baye papa mala kisayo le 19 octobre contre toute attente baye na kulongola kubenga na bakilia na ngana kati ya mapango na bango bango baza na re ya lopango 1557 mais le 19 octobre baye kubenga na bakilia na ngai na mapango na bango pour établir procès verbal d'expulsion babwaki bango libanda sur base ya arrêt oyo ya 1557 mais baye ko bwaka libanda bato baza na 49 42 49 43 49 44 40 bango yango na bakomi ki zana mettre nazo comprendre malamu bande ko bozola na bokebi nyosu en tout cas nazo comprendre penati nazo se retrouver ti nazo la Congo nazo la Zaïre nazo la Congo Brazzaville nazo la Gabon nazo la mboka oza diriger président de la République azali ba institution ya mboka ezali awa tozina ba document balé yo moko moni ke document oyo maman azina lupango na ye 15 57 15 57 oui bien établi assigné mukanda mais yo ke na ba 43 42 49 obimisi ba nazo ebate je ne préciser yo ba congelé à ce niveau ici au moins c'est ça l'erreur ya kozwa service net ya huissier judiciaire tokopia ka biloko moko elekaka na ba France tuzokopia biloko moko ekoko tambre na mboka neti oyo te ba huissier oyo babanda ko dépendre na tribunal baye kolongola ekomi no bakomi profession libérale c'est-à-dire huissier oyo akena ya juba document na ye oyo aseli na ndenge na ye à induire les autorités judiciaires en erreur aye azana document ya 1557 mais accueilli ko exécuté na 49 42 49 43 ti consort mais parce que le droit est large na tokomeli président ya tribunal de grande instance à Kinshasa Gombe vraiment merci beaucoup tant tokomeli il y a quand même des gens qui se battent pour que les choses marchent tant tokomeli et tolobi balongoli biso na bandako na biso sur base ya arrêt moko ya 1557 ba respecter procédure te à lobby bolek ces pièces tout PC au moins 50 une cinquantaine de pièces à komeli greffier divisionnaire ya tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe alors le greffier divisionnaire expliquer ngai likambo exécution au baké kolongola bato oyo oh wana pe oui coup de chapeau à lui aye pas le bité ngai te mais na tuna subalterne na ngai greffier oyo responsable ya exécution tango oyo wana rapport na bango ya oyo greffier responsable de l'exécution à Sali à l'obité chef exécution on a bagenda ko sala on a violer loi donc il faut qu'on rétablir batouana na mapango na bango papa batouangani président et de grande instance de Kinshasa Gombe tango tangi a lobi OK basali PV ya replacement tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe le 4 novembre si j'ai bonne mémoire oui yangoyo PV oyo le 4 novembre 2021 bakeyi balobi te bino bosalaki mabe bande koyo tuzongisi bango na mapango na bango or ba oyo baya kolongola bana mapango bakendeki kozo force publique c'est-à-dire bazui ba policier ba placer bango na mapango bazui yokana ba policier na biso document et outil na tribunal ba pesi bango policier alobi ye Paul Ngwawa il faut que muto ateki aya mais muto ateye na solo na bokebi nyosu arrêt ya tribunal ndete bango oui ba blati bango baye wana oui mais arrêt oyo kolongola bango ezaka pe arrêt ya tribunal la moti yango tuzana PV tribunal oyo kolongola bango place balobi boti bato bazongi na place na bango et qu'est-ce qu'ils vont faire baboyi kolongwa ba interdire pe bakiliya na biso malgré document oyo ba interdire bango ba accéder na mapango papa depuis le 4 octobre novembre les autres le 13 depuis tout ce temps ba policier wana bazali wana bazoboye ba client na biso malgré document oyo bazo bakota na mapango na bango et non seulement ça mire de lamentation pendant ce temps bazo détruire
tol ya banda kunyo subezo longola nanga yeba na mettre ça na moké oui bande ko baso na biso boké binyoso document o été ma policier place wana ezaki document ya tribunal oui le même tribunal le bike na sala ki mo erreur moké na CRCC boy ndir nga erreur maintenant document ya réinstallation yango oui mais la police a beaucoup tempéré dans ma décision il y a l'état pour l'année parce que bango bazana pour abattre la batte na biloko na bango a beaucoup ndi ma décision o mo konzi o était place na zo comprendre que papa qu'est-ce qui se passe juste maintenant to sali boy oui ba policier net ya ville de Kinshasa basaka na mokonzi na bango oui biso to qui pas mokonzi ya ba soldat ba policier ya ville de Kinshasa tu papa ba longola ki biso ba policier basaki placé wana mais tribunal à l'obito zonga na ndenge tribunal à l'obito zonga voilà document oyo ba policier balingité balongwa to yeko senga yo en tant que mokonzi na bango olongola bango parce que soki ka yo lobi allez bolongo ba kolongo par intermédiaire ya muto tout ça que sona mokonzi par un intermédiaire wana lobi bokende boluka réquisition d'information ya parquet pona mokonzi permettre ye alongola ba policier wana papa Toki Mimbango merci beaucoup na procureur de la République près des de grande instance de Kinshasa Gombe to commis te expliquer procureur de la République si j'ai bonne mémoire je peux trouver voilà réquisition oyo mokonzi ya ba policier senga kibiso yango yo réquisition d'information basali yango tango basali yango ba pesi biso yango oui ba pesi biso yango et il se réfère à l'article à l'obi boye le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe a procédé en date du 4 novembre 2021 à la réinstallation des nommés Mangwangu Lumingu Jean-Paul, Igilima Masumuku Jacques, Choela Katumba Mathieu, Sukari Kambeya Michel, Magonkanu Freddy, Kenda Mudipanu Rose, Mungele Ngombo Rosette et Kachayamba Kambui Anastasie dans leurs parcelles situées respectivement au numéro 49 42, 49 43, 49 44, 49 45, 49 46, 50 22 et 50 23 de l'avenue Militant dans la commune de Barumbu. Cependant, des policiers non nettement identifiés les auraient sortis et empêcheraient d'y retourner. Je vous enjoins de, c'est le progrès de la République qui parle, je vous enjoins de devoir descendre aux adresses susvisées pour y constater la présence de ces policiers, les appréhender et les acheminer à mon office sous bonne escorte, nous faire rapport. Il y a ordre, c'est un ordre donné par le procureur de la République. Il écrit à qui? Il dit, déléguons monsieur le commandant de la police de police, PP, quand nous fungula, Kinshasa, Lingwala, à l'effet de procéder au devoir. Papa, procureur de la République, Azali, chef direct, il y a OPJ, pas policier, quel que soit gradage à la colonel, quand il travaille en tant que policier, il est OPJ. Chef direct, Azali, procureur de la République. Le gros les gens à Gombe, c'est le procureur de la République, près les trains de grande instance de Kinshasa Gombe. Le procureur de la République écrit, na chef oya police de police, autocotier le motem, na kan le fungul. Alobi, na sengi yo, okita na terrain, Zoelanga ba policier wana non autrement identifié, yelanga ibango na malembe na bureau na ngai. Il y a ordre. Papa, et donc ozomono yo, et comme ko tambo na lokola soki ni bokenda o pese biso yango. Pese nan, to pesi boy. Ote biso to kosala boyete, yepe alobi, bon na tuna nan mokonzi na ngai. Dans le numéro 1 ba PP, en tout cas mokonzi procureur de la République, ndé a commis en tout cas mokonzi na ndé retourner mokonzi. Papa, et le document o e komami honneur chef de l'État, honneur ba congolais mais surtout procureur zo représenter biso nyonso. Il a commis alobi yo mokonzi la police, Moussa neza ko battre la battre biloko na bango. Ngai procureur kende kolongola ba policier place voilà. Est-ce que policier on est numéro 1 ba PP à sala ya mutu asala ti le lot numéro 1 le commandant ya police de police ya kanu fungula o batindeli document oyo azola da biso pe akolanda biso et puis soka landi biso ayebi kazana document oyo olie atinda asala alongola ba policier alobi otokena ko constater ake atamba soka tindi bato atambuli bazongi papa document oyo ezali ti le lot. Est-ce qu'on peut l'arrêter par les procureurs de la République?
Le procureur prend le de grande instance peut l'arrêter. Parce qu'il écrit qu'il y a ordre. Il y a refus d'exécuter l'ordre du procureur. Papa, procureur n'a pas comme procureur de préliminaire de grande instance à Paris. Alors, il Cambouyo, commandant, il y a PP. Commandant PP, il y a un problème. Donc, bande Kobozo, Landa, maître leader, Azul Makambo, Iso Salama, na justice en Boko na biso Congo, ils ont passé. Personne, il y a un officier, il y a la police na biso. Tala ba théâtre Boko Sala. Yé moko procureur, muto a tsemino place sur le document, il y a tribunal, ba tsemino bokeda il peut pas document wana. Yé moko le même tribunal wana et le biké nazaki na mo RN moké document na ngo bolo moi. Mais la police au boy, ce qu'on a connait na document ni. Papa, c'est leur présence. Donc, on a comme par rebelle. Ah, on a pas de place. Tu as place. Tala siko makambo sala. Bazawana, baboyi ba client na ngai bazonga. Mais entre-temps, bazotika. Partie adverse, azoya ko détoler. Bama pa batol. Alors que bango, baza ba faut pas protéger les personnes et leurs biens. Oui. Arrêt oyo Madame Tomba bazo exécuté. Et l'obité qui est de détruire banda ou yabatu. Balego bimisa batu. Non, bon installer batu. Mais entre-temps, babimisi batu. Tribunal et lobby que non, il y a eu erreur à réinstaller batouana. Bosengi biso bolobi poto ke de kolokola ba policier, boya na réquisition de formation ya procureur. To ke yi procureur yango ya réquisition yango ya procureur. Nana zo tutango c'est ya procureur yango yo. Procureur yemo ko c'est document papa. Alobi yo commandant ya police de police. Eza police ya brigade routière té, brigade routière té. Barobi police de police. Donc za muto za na même mise sur ba policier. Kende longolo ngai ba policier oyo. Kolongola bango pamba te. Zwa bango yela ngai bango na bureau na ngai. Papa le gars sur le téléphone. Téléphone sur le téléphone wana. Azalani. Pour ça ya benga c'est que quelque part, il faut que la police bazali complice na likamboy. Si quoi bangonde bazo bloquer peut-être commandant PP wana azoko à cause de la zo banga peke na kwa kobebisa musala na ngai. Alors ayant compris ça, bande bazo na image ne ba détruire bande ba tol bande bazo na image bazo insérer à mon moké na manix que mo ba tela ba image ndenge ba détruire ba ndako ba longol ba tol oui bazo zo biloko na kata de la police en présence de la police. Et la police ne fait rien. Or, il y a ça ça. Or, la police a besoin de l'homme place on a pas colonda ko bakota. Police donc c'est que la police est complice dès qu'ils ont bloqué colonda ko bakota, nous pouvons dire que la police est complice il y a que ba détruire nanda ko ya bato. C'est ainsi que koyo ko mona babilo ko musuzo ko sala maintenant comme la police était là, l'État congolais doit payer un dommage intérêt. L'État doit payer ça va bon ndenge wana. Parce que l'État il pas foutre parce que l'État est responsable. L'État c'est pas tant que zoloba awa, aujourd'hui que l'émission oh yona bi ministre de la justice, asana ba conseiller communication, asana ba avocat, asana ba département ba landa biso. Oui. Tabo okende boyi. Ministre de la justice, oh eza deuxième émission na ngai. Tala ba magistrat na yo makamba ko sala. Tala ba tribunal ba parquet. Donc dossier tribunal et le but que infraction dans ça makambo na sala ke yo na sala ko malamu na za mutu na ko pour cela rien. Na réinstaller bateau. Mais la police na mutu avec un document le kuta aboyi na ye ko taper na décision à l'état. Mais le document là est signé na komba mokonza mboka na ba congolais no surtout. Mais yo sikoyo numéro 1 la police. Oza censé rebattre la bateau na biloko na bango. Yo boyi na yo. Sikoyo okozala censé ya rebattre ya konzima mibeko ya nani? Ya nzambe. Mais papa, bien de lamentation. Quand on a le dossier, on va induire maman ministre d'État et la justice en erreur. Parce que maman ministre, parce que Tozali, au moins il y a un chef Azali. Il y a un côté na entreprise. Ministère de la justice, il y a un inspecteur général des services judiciaires. Inspecteur général des services judiciaires a un dossier au Yolobi. Il y a un Zraka, Natala Nanu. Est-ce que ba erreur ezali ou bien nini azo dossier oyo po atala ba erreur pendant que ya za na dossier na bureau na ye koto ba ko exécuter aye ko commettre la lobby n'exécutez pas ouais, secrétaire général à ministère de la justice inspecteur général à lobby n'exécutez pas sikoyo bango ba ko exécuter tango ba se sentir que ba exécuter na ndenge moko mabe kaka bango oyo
bakimi mbangu bakeko kosa maman ministre d'état à la justice pona makambo oyo maman ministre d'état à la justice ayeko comme l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires lobby yo tika batu wana basala makambo na bango wana bakosala makambo na bango wana c'est-à-dire basala biloko to numéro ya mutu wana eza bakomi 1557 c'est ba 43 49 42 49 maman ministre a commis lettre avant comment il est ministre de la justice on avant comment lettre est-ce que atinaki ba inspecteur na été ya bengi tribunal ke ayeba document oyo bayelingai basambaki arrêt oyo osalaki yango ndeni mpo orendre arrêt oyo mire de lamentation donc azuka la décision bonga d'emblée comme ça il faut pas sans vérifier le ministre de la justice a représenté Congo oui omoni mboka oyo ba misusu ba komi ba continuer na mboka oyo ba bunda te ba perdre le côté na mboka Congo oui yeta a une décision avec cette maman oyo ya oyo tout ça 1557 asala musala na est-ce qu'il y a une décision et où est la tribunal arrêt pour la nuit il y a référence à Béga du procureur juste tout bango arrêt ou il y a mon nengeni botin il y a un document pour les documents il faut comment avant il y a comment avant comme madame le boy à ça on continue à l'état congolais papa na le boy aza ministre simple aza ministre d'état azo comme la inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires avant il fallait entendre. Pourquoi? Parce que l'inspecteur général, il y a un dossier qui a 100 pièces. Il y a analysé à 100 bisa. Ministre va communiquer quelques lettres na batu oyo bandurier en erreur. Il fallait benga de inspecteur général des services judiciaires pour na quoi mais yo inspecteur général au commis la décision oyo dengeni. Inspecteur général il a dit que non maman na commis la décision yo pour na boy mais je ne crois pas qu'il y a un inspecteur général des services judiciaires pas essayer à communiquer quelques lettres sur base ya ba biloko yo batoyo baluba na ndenge zo comme lettre wana azo yeba que bazo exécuter sur 1557. Or, vous exécutez sur 49, 42, 49, 43 et comme ça. Mais il y a un ministre, c'est vrai, il met au 15, c'est existe. Asa pouvoir voir au Kitakuna. Mais il a le pouvoir. On a Kimi et pas la Moussala Nzambe, on sera Nzambe P. Donc, allez-y comprendre. Donc, Millingan Boka Congo. Comment fait-il à Ibi Makambo Zaba Congolais Nibale? Il y a Zala Rosan, ça va au Kamolaki. Aïe, c'est qu'on donne des koyos à Mouibi, des koyos, au Sombaki, mais pour le Kabola, il faut que la boue de sa mouille. Il y a la Kabola, pour la Kabola, Baba, Congo, pour la sanguine ça. Ministère de la justice, ça n'a pas pour Congo, pas confondre avec lui. Parce que ça comme ça, justice, pour ça, mon truc, quand on a poussé. Oye, il s'en moute, mais à Congo, le big boye, on doit comprendre que, oh, dans ça, les là qui m'a bé, dans Malassi, Malassi, la mort, sous-souté. Et ça, il faut que monde s'en moute, ma passe. Non. Et qu'est-ce que je fais? Parce que tant on a tanguy, copie, parce que j'ai reçu la copie de cette lettre-là, où il y a comme inspecteur général. Le quand les a eu reçu copie, je me suis dit sûrement que Madame la ministre d'État de la Justice a été induite en erreur. Qu'est-ce que je vais faire? Dès la semaine prochaine, nous allons exceller par pièce nyoso, autozanangoa, pour l'excès que maman va induire en erreur. Ben Dieu n'a rien dans le pango. Il faut que ça ait été. Le pango, il faut exécuter aux autres bawana. Et ça 1557, 1557 existe à Kate. Sauf qu'il y a un cadastre barumbu et c'est la Kate. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bagana ma pango à Batoussou, ça c'est un. De deux, tribunal a installé papa. Il n'y a que le tribunal qui. Parce que le parquet ne dit pas les droits. Le parquet a sa banquette. C'est le tribunal qui dit les droits. Le tribunal est allé réinstaller mes clients. Police à Sopoya. Toujours 5 ans, numéro 1, il y a la police civile de Kinshasa. Ce qui a Kolande Bisso, Namawana Nzambe, ce qui a Kolande Bisso. S'il y a lieu à l'oba ordre, va exécuter d'abord réquisition d'informations. Il y a procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. Où il y a comment ça fait aujourd'hui, ce qui 5e jour, qui souffre de besoin d'exécuter Yangote. Mais que le numéro 1 de la police à la ville de Kinshasa appelle ce ordre, parce que le vite que balongo la bango pamba, balongo la bango, bamema bango na bureau ya procureur. Comme ça procureur a analysé à tout na bozela kiwana na mukanda ni la document ni parce que document boza censé y avoir libéré quoi Congo. Document ni boza wana na minute.
comme si bazana sans document. Ah. Bazana document général. Et vous avez que procureur Zoloba non neutrement identifié. Alors non, voyez l'angai bango. Et c'est mieux. Pas même maman ou pas procureur. Procureur a yoka bango. Parce que pour le moment, depuis Mukanda Oya tribunal, Oya le 4 novembre, ces gens n'ont plus le droit d'exister sur cette parcelle. Ils occupent cette parcelle irrégulièrement. C'est une occupation illégale de la parcelle de mes clients. Ok, maître, ça m'a m'occupe pas, c'est moqué. De commune sur la télé, vous allez m'en bande ko to na biso boyoki ndenge mettre mataki eza soni ya komona bato baza censé ko sécuriser biso na biloko na biso procureur de la République a commis Mukanda yena za ndingisa ko tama policier yeba za ndingisa ko retirer mais ya tebino alinga bimisa bino boboyi ce boza wana c'est base ya quel document maître message à Souka la ministre de la justice na numéro 1 ba congolais sur compte mboka yeba parce que yemboka yeba alobaki déjà bien que non justice ya mboka na biso eza malamu te corruption et lekebele na théâtre na ba aventure il faut le voir en vérité pour place to komi yo ezo mona dans noir sur blanc ba gymnastique ba koka jambe za pona na sima papa message nanga Souka nazo sengana voilà mon problème parce que pour ça jour c'est vrai l'état congolais a reçu bazong sibino tout le monde a image nazo sengana mokonzi ya mboka soki akolanda biso na maman ministre d'état et la justice soki akolanda biso na ba konzi ya justice conseil supérieur de la magistrature qu'il y ait sanction ya ba magistrat oyo bazo violer mibeko ya mboka papa Oyo Tozana avril 2021, c'est une plainte de mes clients. Plainte valant citation directe des juges. Oyo lobeko nata iko na bango bazaleo. O balandra reya niniwana na komi yango awa à monsieur le premier président de la cour d'appel de Kinshasa Gombe et président de la chambre de discipline de Kinshasa Gombe à Kinshasa Gombe. Banda to fonda batu oyo Bapa, Batikala Koningisa Bango ata mokete depuis le 17 avril. Donc nous sommes au Mboka, na madame la ministre d'État, na la justice, na président et la conseil supérieur de la magistrature, c'est le biso justice ya malamu, babandana ko sanctionner, ba juge oyo, bazali ko fingisa justice oyo ya biso. Zo pesa, merci. Na président et la grande instance de Kinshasa Gombe, na chef de division naie, na greffier responsable et greffe d'exécution à de grande instance de Kinshasa Gombe, na procureur de la République près de grande instance de Kinshasa Gombe parce que bandeko oyo ba tali document ba lobité il y a eu erreur dans l'exécution ba sali justice. Zo sengapé c'est Souka na mokonzi ya la police ville de Kinshasa. Oui. Ayoke le biso mawa aba exécuter à senga kibiso réquisition d'information. Tu as réquisition d'information ya procureur de la République si vraiment ba exécuter bazo ba policier ou bazana ba parcelle ya ba client nangai ba yebi yango bien ba mema bango na bureau ya procureur de la République près de grande distance de Kinshasa Gombe azana besoin na bango batikela ba client nangai ba kota na kuyoki kuna ba karo e bungi ba biloko nyoso zaki nanda ko ebele bungi ba toiture ba longoli yango oza chef ya la police ville de Kinshasa. C'est pour nous. Et ça quand pour la catégorie bateau bezo fanda na ma campagne té. Et ça peut pour la tira biso bateau to fanda na ba mitendi, ba zamba télécom, ba bibwa, oza peut pour la tira na biso. Mais s'il faudrait que ba policier na yo ba protéger bateau ça na ma campagne, vraiment c'est regrettable. Nous vous demandons franchement que Nzamba Sunga bolongola ba policier parce que mikanda nyonso oza nango na bureau na yo soko oza na nozo yango te en tout cas ba conseil juridique na yo baza nango conseil juridique na yo baza nango mususu na tindre na WhatsApp mususu boye toujours solo la boye aza nango uko kokosala oyo basingi na parquet de ya Gombe comme ça makambo yo esila to tikala na même pied d'égalité s'il faut des guerres to ça des combats sur le même pied d'égalité au lieu de favoriser mutu moko boye. Merci de mettre mbala na mbala tunaza na bosenga na yo to ya to meka muke to meka kusula makambo ya justice donc bande ko ba utu ko na biso esa soni ya komona makambo zo kana mboka na biso Congo na le bisoni tant nazo mona bato mettre atangi banana numéro 1 azo tanga pina boy esa soni makasi
mboka na biso to comme na niveau to comme lelo te ya un monde ça que mire de la matation bana Congo bazole la chaque jour makambo ya mapanga makambo ya ba terrain makambo ya ba concession makambo ya ba succession na mboka na biso Congo to suka na ngwa tala makambo mettre azole ba ça sonne na sire mama Tumba au résident kana Kinshasa madame Tumba Pemba olandi biso to liaka mutu angole to imokote so yo le bikina makambo mettre leader le ba kosi yaka na plateau na biso fan place ya fan douane ngana ko tuna ka mituna oyo ya ba 49 43 yo zape na 15 57 na ba 49 ba 43 ba 42 comme kuna ndenge nini o expliquer ba congolais na ba papiers mettre la fiche par salaire ba contrat aussi ba contrat ba certificat de résident original yo peut l'accès sur ba certificat original ba 43 49 parce que awa 15 57 tout le monde appelle original na et ça fait place nini to kita pe tout le monde appelle ma panga parce que na Congo ba théâtre ezama mingi to tikelo place wana tikate kimia kolonza meza maboto na bino to kutani mko malopi